Oui, mbote mwana mboka. Bonne santé. Nangolo nzambe santé zali malamu. Préparatif ya bobse qui a héros national Etienne Tshisekedi wa Mulumba eza koleka na ndenge nini? Ba préparatif ezali koleka très bien. Très kitoko makasi. Quand ndenge tolobi très bien très kitoko makasi. Déjà mukolo ya jeudi corps na eza koya. Et okende kofanda na hôpital ya 51 et puis le vendredi et qu'on allait exposer dans la salle des martyrs. Le samedi, nous allons mais déjà à la carte sa permanence, nous avons déjà podium Libanda, c'est-à-dire Matang et Bandaki, nous les Obetaka, mon agrémentation de Salamaka, et puis na carte ya salle des martyrs déjà je crois bien entre Napoko Lelo, Tolobi, mon mouvement des Jeux Banda déjà. Merci beaucoup président, mais bande balani balani ba parce que ça na mbilinga mozo tambola mi na ba réseaux sociaux, pe mi na ba télévision. Oye babengi héros national nde nani? Et c'est tant que yo congolais, tant que yo intellectuel, oye babengi héros national. Toi tu as été sécurité mais héros national nde. Le terme là héros ezako bima na kati ya exploit. C'est quelqu'un qui a fait des exploits mais des exploits remarquables pour sa nation. Oui. Omoni soldat accueilli à Bundi Bitumba, à Bomi adversaire à Zongi, c'est un héros parce qu'il a fait des exploits. Mais na kati il y a contexte où il y a Etienne Tshisekedi. Un héros ezali mutu oyo asimbi manduki te ayeko benga na président de la République yana mtakomi héros non. Lui c'est un rebelle. Parce que na rokota na yeba makila batu etangi batu bakufi. Mais Etienne Tshisekedi, il a des critères où il va s'aller à la héros national. Nini par exemple. Nazo kende na ngo. Na histoire ya mboka na biso tebi na époque ya Zaïre tozala na dictature ya Mobutu. Mutu oya telema ensemble na les 13 parlementaires baninga na ye. Babandi ko beteli so babi ke non tozo telemela o nyonso zali dictature ya Mobutu na kati na bango ezaki na Etienne Tshisekedi. Mais chemin faisant bande konyoso babunga kinzela Tshisekedi atikala ki ye moko. Bande konyoso bandima ki na mamba kota na 20 dictature. Peuple a n'a pas si peuple a nyokoma mais Tshisekedi atikali ye moko alobi na kokende na bango tina suka kino peuple congolais a kozwa victoire. On avait le MPR, un seul parti politique, parti État. Mais avec Etienne Tshisekedi, tu auras comme un multipartisme le 24 avril 1990. Oui. N'est-ce pas, le 24 avril 1990, Neskanini au multipartisme et Zomaka, Mobutu Alela, Alobi comprenez mon émotion. Oui. C'était l'œuvre d'Etienne Tshisekedi. Même à ta déclenchement à la conférence nationale souveraine, c'était sous la pression, il y a Etienne Tshisekedi. Mais chemin faisant, dictature à Mobutu comme il s'est pérennisé, Etienne Tshisekedi Alobi, toujours quoi avancer na Mobutu. Tokomi en 1992, Banomé Premier ministre, Abimi Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Etienne Tshisekedi Alobi n'a respecté, n'a reçu l'andenge peuple à Lingi. Mobutu Abi soro ça le la peuple à Lingi na olongola yo. Il a accepté à kolonga na poste ana qui Premier ministre pour na satisfaire peuple congolais, peuple zaïrois de l'époque. Toi avancer, Tshisekedi habité Mobutu il faut que na système ba marche pacifique, tu as vu que Mobutu avait lâché et jusqu'à ce que Mouzé Kabila eko simba manduki pour na robengana Kabila à côté le 17 mai 1997 bison sotebi yango malam. Mais tant que Mouza a un esprit qui dictature, Tshisekedi a dit non. Il faut d'abord ba Rwandais no soye na bango o ba bo mapo congolais bazonga na mboka na bango parce que ba Rwandais o ba ende pona aussi sabiso ba congolais te ba biso so malamu que Kabila Mouzé atindaka Tshisekedi kuna na nini na mboka na Mbujimai, vous comprenez un peu na fief na ye atinda lobi keno kende kosala bilanga Tshisekedi akendaki mais assez alobaki mais par après Mouzé Kabila ko comprendre que il fallait que zonga ba Rwandais c'était déjà tard ba Rwandais tango ba ozonga ba eko bomana ba congolais mususu na Mouzé moko eko kufa tango Mouzé akufi Kabila les fils ya eko ya Kabila les fils tango ye ayaki kokuta déjà guerre o ebandaki na ba Jean-Pierre Bemba na ba Zaria Suruberwa na ba la mère Mende na ba Tambwe Mwamba do bazaki bende belé no bazaki ba rebelle ko ba Mbusa Nyamwisi bango tu ba Olivier Kamitatu bazaki ba rebelle ba Thomas Luaka bango tu bazala ba rebelle et Tshisekedi abino il faut kende autour d'une table ndeka comme biso
na accord global et inclusif ya Sun City toyei kokende biso nyonso kuna na nzela wana nde eyai komema biso na schéma ya 1+4 oyo baboyaki kutu Tshisekedi paza Tshisekedi abi lokola nga na bundaka na nga mpona intérêt ya peuple boboyi problème eza te j'accepte. Comprenez? J'accepte. Et nde boye komona makambo nyonso wana eyaki ko salama na ndenge et salamelaki wana. On a compris quand même, on a accepté. Donc c'était au moins ça le vrai problème. Je vous dis que c'était au moins ça. Mais lelo comment na bon bande ke belé côté mi la bongo keno et tant c'est que la ko sala héros nationalité. Lui étant que congolais d'abord oyambi ngo ndenge nini? Ngana lobi na yambi ngo d'abord na kanda makasi muto azoba keno Tshisekedi akoki kozala héros nationalité. Lelo oso etobeta lisolo il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi. C'est grâce il y a lutte oyo Etienne Tshisekedi asali abundisi esprit ya umela ya Kabila. Toyebi ndenge ni ba mema biso Kabila tokomi na 2016 Kabila boy ko organiser ba élection. Kabila a glissé. Toyeko kende na accord ya dialogue ya Kodjo. Etienne Tshisekedi alobi torokende jamais na dialogue ya Kodjo parce que Kodjo c'est un grand kabiliste. Il faut toke na deuxième dialogue. Tokende na deuxième dialogue oyo yaki ko empêcher Kabila ayebana ko se présenter parce que na premier dialogue tu biso nyonso que na premier dialogue Kabila n'est-ce pas azalaki na ba ouverture oyo il fallait ki akota mais na deuxième dialogue tu empêcher qui moins akota et zalaki te donc tu comprendre toujours ndeni makambo ezali kokende c'est grâce il y a deuxième dialogue ndelo o biso tozali na kimia o tozana yango Kabila kei parce que tout le monde voulait assez que Kabila akende mais le père il y a démocratie na katamboko ezana côté na dossier wana Etienne Tshisekedi côté na dossier wana est-ce que mabiso na mon peuple à démocratie le peuple d'abord il mérite beaucoup parce que asali ba exploit o extrait le na kati ya mboka na biso le père de la démocratie toujours est-ce que le truc c'est la comparaison entre toko comparer lelo Kabila na Tshisekedi na lobi comparaison za makasi Kabila n'a pas été un démocrate. La preuve en est que tant Félix Tshisekedi le président de la République a lobby je vais déboulonner toutes les traces de la dictature batu balela gezabana. Mais batu FCC mtu bandi kolela. On a lobby boye c'est ko bundisa biso aye pona ko bundisa Kabila c'est que bango mo ba reconnaîtra qui déjà que non Kabila c'est un dictateur. Parce que lobby je vais déboulonner toutes les traces de la dictature. So bango ba sala ba démocrate balinga balela te net ngana lela te parce que non na nga démocrate ba trace la dictature ezali et pas nangate. Donc c'est ça, il y a une différence entre Kabila. Nous reconnaissons Kabila, il est parmi les artisans, les partenaires, il y a alternance. Dans un partenaire alternance. Partenaire, il y a alternance parce que alternance est outil na Kabila yé mon côté. Et outil na biso na IDPS. Donc le peuple congolais na Kabila parce que Kabila a accepté de céder facilement et permettre à biso de salimbalamoko alternance rapide. Merci. Tu parlais siko to chitena yo to parler par rapport à formation gouvernement les ministères régaliens jusqu'à présent entre autres défense na affaires étrangères ils ont toujours un bilinga to moni bongo François Mamba oza l'un des négociateurs ya cash abimi na kata ba négociation ana alors comment on a été non ba to FCC ba que non wani ba poste réservé na autorité morale na bango yo osala analyse nini nazali koloba bazobunga nzela leur autorité morale n'est pas président de la République. Et puis bato FCC na mona c'est comme si bato na balingi Kabila te. Souci na bango eza que non peuple tomboka akendele Kabila vraiment ti na kingakati nde souci na bango eza wana. Parce que le lo oyo c'est inconcevable. Kabila qui n'est pas président de la République, la Constitution reconnaît quand même la forme gestionnaire na biso ya pays reconnaît que ba pouvoir topé ba poste régalien nyonso wana ezali ko revenir na président de la République. Au moins 5 hein. Na lobby ezali ko revenir na président de la République, ezali ko revenir na autorité morale te. Donc bandeko il faut ba zonga na vrai sens parce que raison que parce que baza majorité na parlement. C'est pas parce que baza majorité na parlement ezala détaillé te pona bato baza la majorité na parlement et pesa ma pona président de la République. Donc une fois que le Félix est le président de la République, c'est à lui qui revient tous ces postes régaliens wana. Donc batika na bango ba aventure ba kosala parce que kokende nango pe nil pas et ko apporter rien, ba fanfaronner na bango mais na suka ya makambu, c'est le président Félix qui aura le tout. Merci beaucoup président. Merci beaucoup mon Mboka. Bote mon Mboka, président Yokason. Oui, bonjour, bonsoir mes frères. Mes condoléances. Merci pareillement. Pareillement. Oui, ezi motonyoso. Tshisekedi azali icône ya démocratie et puis azali héros national.
héros national za héros yanda côté héros cela veut dire mutu ya au-dessus donc il faut mutu nyonso matanga ezibiso ba congolais deuil national ba congolais belé ba kotuna nini oye asala ki popo kene ko couronner héros national liboso d'abord multipartisme ya création ya multipartisme oye ezalaka parti ezalaka moko tata moko mama moko wana Mobutu sekule azalaki na parti moko kosimba ete Mobutu alobi parti ezalaka moko ngai mutu moko ya kochanger azali te mais Etienne Tshisekedi atelemi lelo kwana et puis le 24 1990 Mobutu alela comprenez batata bamba ndeko il y a quelqu'un de garçon moko ya osali faculté à droit achenga panzi likolo azobenga monsieur mais vous êtes en train de m'appeler le président mais celui-là il m'appelle monsieur Mobutu. Est-ce que vous pouvez imaginer batata bamba ndeko comprenez mon émotion et il a pleuré et aujourd'hui ozoyoka na ba parti politique botami lokola mayebo mususu ezali C na I donc parti politique ezali mutu na lettre alphabétique ou to elingesi là parti politique ezali ebele à cause ya création ya multipartisme et puis Etienne Tshisekedi asala nini nani azalaka kolata cravate na RDC personne Mobutu azalaka na abakos kolata nini te Mobutu alobi mutu moko te ameka ko contredire ngai nazali sesukula seseseke kokumbwendo wa zabanga mais Tshisekedi ayebiseke te masa okosi ngai nakolata gravate pe na tongo ake parlement alati gravate alobi à partir d'aujourd'hui tout le monde gravate aloba émotion mais na tongo bakanga bango bakenda boloko lelo aujourd'hui bato bakomi ko saboter bakomi ko loba Tshisekedi asala nini mususu azalaka betanduli akoyele ko landoli mais yo ko comprendre te papa yo tuna nani papa Wembas yo yibete papa Wembas mandule ho na kwei na komi Kabila kabanga décoré héros national micro donc ndenas maintenant mingi président yokaso makambo ndenge ekoli komilengele bayimboka bakotuna Martin Fayulu o azali moko ya bana Congo. Ce n'est pas interdit. Namatanga et Pekisi Mutute. Mais sauf identification et la natrico aux la mogate. Namayele bozala un peu discipliné. Puisque avant yo comme place wana, bisoba combattant aux fort. Après combattant on a la police. Après la RDC on a banamura. Donc sécurité zali trois formes. Yo tang yo koya pour contraindre makambo ya biso c'est par là bakozwa yo mais to pekisi mutu moko te aya na matanga to sengi tout le monde va participer na matanga ezali ya héros national jamais ba pekisa moto aya mais sauf elamba identification donc s'il vous plaît bandeko to sengi bino puisque le bataille de PC est violent. Yo, ce qui est une identification, il lamba simple, ça ne cause pas de problème. Il lamba peut-être là, il lamba président Tshisekedi, ça ne cause pas de problème. Mais ce qui est dans la mouka, ça sera une provocation. Ça sera une provocation. Là, tu seras arrêté et licoté. Et puis transmis dans le cachot. Libéla. Prestation. Ambongo a changé ma nom. Les fachette batu maison civile et choisir que mon tokosa la prière. Les alliés Ambongo. Mais na évité makambo na bon moi personnellement il faut pas le ratata passer mosus puisque Ambongo a sala passer ma bé avant ya kondima. Moi nzamba moi na déjà vu azaka visionnaire. Moi nzamba totona ratin. Ambongo ayana d'abord na nzemba vérité des yeux. Ayeko sundele Fayulu na ebale. Na ebale. Fayulu atikali ko telanga na telengana. Kotoyo katumbi aboye. Kuna bakayisa kambongo ebongi epa Eve bazaiba. $10,000. Eve bazaiba toni vie. Omanenga sakete. Lebite oh sake. Oh. Mwana mboka mutuna moko yeli biso bayimboka bakuni ndenge premier ministre Sabima. Mais le gouvernement va combattre la poste de souveraineté dans le bateau FCC bazana ngo penza na besoin ikambango il ne faut pas être pressé puisque bandeko ya FCC bazolinga ko sala
bazwa ministère wana bazosenga 2 postes ya ministère de la souveraineté, mais sauf délégué à biso ya cash, avant la décision, ils doivent d'abord prendre les décisions auprès du chef de l'État. C'est pourquoi le chef de l'État lobby, wana ezali prérogative ya ngai moko. Soki na moni bakoki kozwa moko ça va, mais pour le moment, il faut qu'on suspendre. D'ailleurs, pouvoir wana bakabulakate. À l'époque bokanisa Nako la Saint-Sylvestre, tant que tu as le ministère de la Justice, Tokabola, Yanné Tokabola, Kabila le bagité, Wanezari Yangai Moko, Yandroa, Touro Yupe, et Yepe Yandroa, Yafachi, Moutoko Simbave. Kosimba. À l'époque, Kabila le bagité Simbate. C'est quoi, il y a Bisso Yambalo, Simba Ponanine. Ah, mais ce qu'appelle ça parle de sa volonté. Non. Non, moi je suis un grand politicien. Président Lobi Boy, nous sommes coquilles sauf justice. Bon défense. Nazolo Baboye, Yoganga Inabisayo. Défense, président, moi, nous sommes un grand politicien. Président Sogaché Défense a nommé inspecteurs spéciaux. Oya Kozala Kolandela. Directement dossier avant que le ministre ait une décision, il va maintenant prendre les injonctions auprès du chef de l'État. Donc, et là, le chef de l'État. Le va dégager le dossier, moyen de commentaire, mais je mets en garde la FCC. Puisque biso soki to moni mabe kabunda koyawa avec cette master kuna blocage nyata borto to boyoka son boko pakatambangu. Donc on va déboulonner bino nano monate bolo la kabila ba problème té hein bolo la kabila problème té lenge makambo eko tambola bayimboka balobi ete mbongo ebimi pona kosala mausolée papa Etienne Tshisekedi mbongo wana boyiki yango na kati ya kesi ya leta pour IDPS bozala kesi ya malonga te oyo bosalaki pona kobimisa budget to pe bilan pona mbongo. Oui nazo yebsayo Etienne Tshisekedi n'a pas travaillé pour le parti politique IDPS. Il fut premier ministre azalaki député et puis plusieurs fois. Ezalité que les lois Tshisekedi bazole la ina titre anan. Et puis il faut qu'honorer Moutazo Kunda, c'est l'État congolais. Il faut qu'on soit la yango. Et puis depuis ce gars a un appui, ce n'est pas interdit. Et ça n'a mis bien qu'on puisque Tshisekedi azalaki ministre plusieurs fois. Mbongo ya l'État ndeko kunda puisque ce n'est pas interdit. Tozab to mona ba Lutumba. Mbongo ebimia. Ebimia gebele Lutumba Simaro. Hein? Simaro Lutumba. Simaro Lutumba Sima. L'are bimi, l'are ya l'été bimi. Bongo ya Etienne Tshisekedi qui peut empêcher. En tout cas, Nzambe ya lola yoka le sambo. Personnellement, je disais aux gens que mon souhait à moi est que Mukoloko Tshisekedi des Okitawa Kabila azalati. Chose dit, chose faite. Na lobaka na losambo ke Mukoloko des Okita Chibala za leur permettre c'est et puis quoi Yandri Kimbuta Yandri a limité bakona na limité limité zali bato bazakona na limité ce qu'on a évité Yandri okopeka se biso to kopesa biso en droit il y a pas se biso c'est katokonda donc libanda Kimbuta liba onje moko ya Mutombodi Kembe toti ko solona e bravo na famille ya Mutombodi Kembe donc terrible tozana ba soutien ya liboma IDPS ba investir bazo kitawa donc tozo senga batu nyonso maman gel na Virginie na États-Unis d'Amérique ba nyonso bazo na ngai na Canada presque ezala na Toronto ezala na Londres Afrique du Sud Cape Town presque monde entier sont ezokende ti na hiho ya ba chinois comme olinga yeba ko membre IDPS opesa carte papa yo za chinois wo utiwa chinois hiho chinois IDPS comme elengi IDPS papa IDPS tango ezalaka permanence na moni bato bakomi kotonda boy puisque awe ezalaki moto akena IDPS yazali dans libabe mais lelo moto nyonso komite na IDPS liboso ezalaki ngai na kondaka na gaz mais nzambe na komekolia matembele mopepezo ya na kovimba malema donc lelo bo comprendre que te pouvoir na biso ekoti na poche et puis ekoti na chambre tokotikaka lelo na lobité lelo ezali que Félix Tshisekedi abeti de mandat après ye Kabunda après penga pe na comme chef de Nyata Borto merci numéro na ngai plus 243
97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58. Donc mon numéro nanga ezali wana. Merci na bande konyo bazona nanga partout son ezo yokana puisque vous allez connecter jeudi caméra vous allez 1000 kutu ezamoke ezali. Oui, justement tokomi na suka ya interview na biso to sali bon interview na ba cadre IDPS par rapport à matanga ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba boki bambela na bango pe ba conseiller bango ba peste pa la population mobimba héros national ou pas ba pesi ba réaction na bango pour dans ça comment est-ce que Etienne Tshisekedi bongo azalaki parmi bato ba memi multipartisme na Kasamboka na biso on commence par Mobutu petit lelo na Kasamboka au accord et pesi pe élection par rapport le Félix Tshisekedi azala poser mon konzi ya Mboka Congo en tout cas qui belé bolanda ki biso. Merci beaucoup à maman Emilie Nzemba pourquoi pas mon boss de la nation Totomba na place Zali Pichu Mangaya Francis Hollande na sima caméra ainsi à Herman Apoyo Ingila Kenge Mwana Dallas en tout cas boza et belé bolandi biso de partout. Restez branchés sur notre chaîne, sur notre site www.clubbois.com. Quant à moi je vous dis grand merci, bye, à la prochaine.